fanatique de biso bien débat. Vie achat Bozi Boziana. Grand-père Bozi Boziana. Ndekona frère non. Asala ki futur na Ferrigola. Ferrigola a boy ko sala clip. A yembi mais a boy ko sala clip. A pesi ba raison mo eza valable té vis-à-vis artiste ndekona ou abi invité qui l'ertune to ko retenir na art wana. Naza pena ne sengo excusez ngai. Parmi les 400 émissions na sala depuis 88 style elo. Première fois na mon plateau ya kitoko boye, on dit comme si on a na kati ya TF1. Ba ko sokola maboko, batiki a s'envoler. Ozomo place uso keneki bati au mérito zala me bati au cal. Oui pourquoi bati au calté. Oui pourquoi bati au calté. Mais vie achat, pour tout comment on a ah Mouskino. Oui. Et AM Mouskino bachina monté. Voilà. Bien habillé grand frère. Tango wana ngaza kana ngo déjà. So oya Mouskino neni. Oyo. Non non si 96. Et ça il a pour la rater hein. Voilà, voilà, c'est là que l'artiste et musicien Nyonso, je dis Nyonso, Papa Wemba, Benz Bozi Boziana, King Kester et les autres, Natango wana les années 80. Bazoya wana na foyer à glacière et pas na salaki. Bana poto ka ba so kite akosité. Voilà. Bayina bango. Okosité. Bazana ba mina bango. Bana bambungu na bango ba le ka ba hotel ba fandi ba kutani na Rive Kono. Donc Rive Kono aza artiste international. Oh ok, il faut siéger awa. On peut se conseil. Aïba ko respecter Mikolo Bayaya. Pona carrière n'est que bien pour Mikolo ce qui va l'obélio. Et que ça qui carrière n'est capoté parce que dans la Bible la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Tant que Mikolo va comme Mikolo là, au moins kama kama ce qui est bien té. Au moins il était achat mon voto plus ou moins des n'habité sur la route 40 ans d'expérience et Mama Bilamba ou 50 ans. 40 ans d'expérience et Mama Bilamba. Le lot on a France. Na France précisément na Paris banani o ba gagner na makamba ko soma bilamba ya cher ba olata o ba likana TV vena pesuka yemu utakufisi mutu akusi mama abengi kashogi chachombala pa kabila 20 000 te wana zaki base akosa base te na tango liwa ya mama na ye mukolo mama na ngauti kokufa mama yo bi kofi ko leka biso ese kofi ko kabila mutu 20 000 na tango na yebe ka ko kaba ote ba kosa la deuxièmement na ye komona o ba nani ba manda chante ba yaki rambo apesi ko ka mbote akoti na ye ake ko beta ska c'était déjà n'importe quoi. Troisièmement tala ba photo nga na monaki o esaki ke na boya ko kiti na banga sali ko banga nde juna ko banga les jeux tous les na moni c'est-à-dire photo pesa respect jibin piana lobby respectons les gars qui ont vécu comportement ya faire rigola na sepeli na ngote aza pechonga na linga ozomona nous comme coller lumbaka solo mais le waka la vérité, Ferrigola doit changer son comportement vis-à-vis de ses aînés. C'est pas propre. Tant que ça la bonne. À cause ça, puis sur son dengue, yo qu'est-ce qu'on a c'est pas là non. Vous s'abonner. Kuna ne ba pesa ba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste na bino et puis pour ngai. Donc voilà. Je vous embrasse. Allez vous abonner à la chaîne Solo la vérité de Miguel Niema. C'est mon pote, allez le suivre, donnez-lui de la force et surtout passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder sa chaîne YouTube. Je compte sur vous, bonne journée. Miguel Niema, pas de Luanda mais de Paris. Alors ici pour Miguel Niema, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Mais aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours? Aigle. Miguel Niema. Alors, makama mikolo tozaka kanakata système ya Miguel Niema. Ngali naza congolaise ya Braza. Na solo la naye, na otalaye matin, midi, soir. Au Mela et Feralgan, sans maille et to cabine na kati ya libumbu.
nakolimbola lelo po pasi eleki ngai nakolimbola lelo po mawe tondi motema nakolimbola lelo. Bonjour fidèle internaute et bonjour dans le monde entier. Bonjour na bandeko tout au baza. Kolanda biso à ce moment, vous avez belé bon na biso na monde, vous avez belé tellement moyen temps bambo que ça vous avez belé bon na biso na chaîne YouTube na biso sur la vérité, place de la vérité en face. J'ai le plaisir de recevoir Acha Movoto une fois de plus YouTube yamba qui moi trop mena plateau na biso na conception na biso sika c'est la première fois to yambi grand prêtre Acha Movoto oh atika ba signature na musique congolaise. To me ko décortiquer vite fait. Lelo si j'ai aimé trop tôt mais que sur le matin à Kofi auto père de maman naïe maman ami tout mais que sur la réalité musique congolaise tout mais que tout naïe à propos il y a prêtre et musique yamboka ba tout ba soutenir bamboka tout mais que tout naïe vision naïe tout mais que yo kapé conseil naïe quand tu randi ya ba geno bazoya lelo na monde ya musique pour ya zalwa ya to bengi papa ta za koko na maman itali musique à vivre na ba papa wemba azala na ba kester azala na ba jibim piana azala na ba aigle fali poupa azala na ba ferigo azala na ba à vivre carrière il y a ba musicien et belé to ba peso a rose na conseil ba génie bazo ya lelo na monde de musique azala na disponible to ka conseil né ensemble merci na ba tout na Arabiso merci na Daniel Biongo Sola patron des taxis soko ngotambola na mboka ozala tranquille voilà Daniel Biongo Sola patron des taxis merci pour tout comme soutien au Sala Ponabiso, mon frère Daniel Biongo Sola, et puis je profite de saluer famille Biongo Mobimba jusqu'à Naomi Biongo. Merci pour tout. Champagne Machantal toujours disponible pour Nabiso. Bon mélange sans alcool, les a parmi les partenaires au Baotibiso poids, dans le projet éminé nous tous en ango, les partenaires Nabiso, Bangwana ba soutenir Biso dans le projet toi en ango. Les lots tournent gâteau ba Acha Movoto azana simanan. Toyoka Acha Movoto lelo ebiso lelo azana simemi senini. Et puis lelo toyeba Acha Movoto musique et baxela nini. Lelo toyeba est-ce que Acha Movoto tikala rara monte ba musicien jusqu'à la mort. To me ko découvrir ensemble pour tindele biso ba question to me ko tunaye et puis toyoka ba réponse naye vis-à-vis ya ba question na biso. Merci na Jelika Boukit complet, merci na venanga Eva Toumba 400 Vex. Merci pour tout comme soutien Eva Toumba 400 Vex. Kale Madou Vanakata Lyon. Merci Maman Philbertine Samba. Moi aussi à Docteur Samba. Merci beaucoup. Et puis Jano Bamba 3 Fabos. Merci beaucoup pour notre soutien et Jokoma. Fidèle internaute toujours entré à grand prêtre Acha Movoto et Mikito Mikobetane Indousa. Indousa se en face et puis on se retrouve juste après. Merci. Hey, 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 maman. Nana Leli, religion qui t'endie petite confusion. Baweli héritage, pas idéologie. Pas faux prophète, pas bini et béné. Pas traité, pas qui t'endie, c'est pas foyou la société. Papa Wembani encore c'est que c'est pour la mouka. Si manakina et confusion et côté. Waya kimakuta maréchal rive kono akoka na bino soki osakani hey 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 mama voilà. Et ça qui est arrivé à Acha Movoto, grand prêtre Acha Movoto, la conception de ces années, toujours le rabbin invité, tout ça, sous qu'on a plaisir. Merci na bandeko tout beau, ça va commentaire et qui toko, tout autant va commentaire na bino bien sûr, ils belé moi to répondre sur cette mais tout autant va commentaire tout beau komara na ba mission de tout ça là. La conception de ces cas oh ça sous qu'on a plaisir. Merci puis na bandeko ba s'abonner le logo s'abonner, vous la connecter, vous la brancher. Plateau auto conception oh et ça même pour la congolais nyoso. Donc partout ça au lingo leka contacter biso au leka tranquillement et ça disponible pour na batu nyonso bo leka ça tout cela on te pour na ba musicien car tout cela pour na ba congolais nyonso en général on a un message on a joueur comédien musicien grand prêtre sapeur conception eza pour na mutu nyonso on a disponible à leka to yamba yo maboko ya kofungama j'ai le plaisir de laisser yamba Acha Movoto grand prêtre Acha Movoto. Bonjour bon dia mbote. Bon dia mon jeune frère. Naza pena nesengo excusez ngai parmi ba 400 émissions na sala depuis 88 style lo première fois na mon plateau ya kitoko boye on dit comme si on a na kati fin. Je suis vraiment heureux, vous m'avez reçu dans un cadre merveilleux. J'ai aimé. Merci. Et je reviendrai de temps en temps si vous aviez besoin de moi, je viendrai parce que j'ai aimé d'abord
la place. Merci. Merci. Achamo, votre plateau est disponible pour Nabino, Congolais, pour Nabiso, Congolais. Tout ça à 24h/24. Sur un message, tout Makamoro Luba, au Bengi Biso, tout Royambayo, osa parmi bateau, soutenir Biso na débit, il y a conception de Biso, il y a tige, il y a nini, osa qui toujours présent, et on te connaît ça qui est le Achamo, tout ça qui n'est pas tige. Tige pesili na moto, comme tige, mike tige ça. Mais, bah, vie, Achamo, votre HC% to Royambayo, au télématé. So tige etikali ya ba trésor ngando ya ba saper tu vois tige etikali ba gêne baza moi na vivacité mais ma solo sengi da poser net ndio to côté l'émission soutenir la tige. Excusez-moi. Je te prends la parole pour une petite minute. Je veux aussi parler parce qu'il y a eu un débat hier, un débat houleux à Château-Rouge en ce qui concerne les acheteurs et les sapeurs. Et je vais répondre parce qu'on m'a posé cette question en tant que grand prêtre Yambuka Oyo. Donc je vais répondre à cette question. Qui sont les sapeurs et qui sont les acheteurs? Ok, merci. On va parler de ça tout à l'heure. Laissez-moi tout de suite la musique qui arrive et le maréchal arrive et et puis on se juste après. Contrefaçon, Bami Benny, Baïnon de la Chine, Baïnon de Turquie, Badevalisé Dubaï, Bakotitina Kato. Hey, 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 Mama, Bana Leli. Hey, 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 Mama, Bana Leli. Religion qui t'endie, petite confusion. Baweli héritage, pas parti idéologie. Pas faux prophète, babimi et belé. Pas traité, pas quitter l'isté, pas voyou la société. Baba wembani ako séquestré pour la mouka. Si manami noyé, confusion et écoti. Waya qui m'akuta, maréchal et rivé kono. Akoka na bino ye soki osaka ye mama Bana Leli. Le conseiller spécial Jean-Dominique Okemba Moranzambe, Serge Pépin Itou Apoto, très fort. C'est passé, José Congo Papa Wemba Sima wa makambe koma Christiana Kwasai Sona pota kake bangaya Pepe Afuchi Ngai mwana koma misolo baka misumi bale bale kona salamini na wala mini sirana ngai C'est passé Lucia Zazai Fernanda Kopil Papa Wemba Sima wa makambe koma Kabufa Songa kota take Merveille Jani azalaka mwana mokelelo akoma mwasi monene Mombele zala na yo kimia C'est passé Doris la Congolaise dans l'au-delà. Papa Wemba Sima wa makambe koma meke Kestere Songa pota kake bangaya Vieki Michoe Enganche Liboso Papa forme mwana suka Ayemba na Papa Wemba Atikane Nzango C'est passé Riva bien Pico Talamine religion lelo elingani Papa Wemba Alex Muti Olivier la Rwanda Zona pota take bangaya
Voilà, fidèle internaute, on est là qui est Maréchal Rive Ekono, et un nouveau son. D'ici là, ça fait déjà plus ou moins des semaines, si je ne me trompe pas, des semaines déjà, Baneza disponible. Les mots qui me la chaîne YouTube, il y a Maréchal Rive Ekono, ils appellent la page Emily, et déjà tout le monde qui dit déjà c'est bon. Ils ont marché fait bien. À Mbeli Bassaper, Soukananze, Soukana clip, qualité à Kitoko. Mais tu as tellement vite fait à Pito Leka. Je me suis soulevé, je me voté prêché par rapport à clip Kitoko. Oh, il y a plus de 8 ans, il y a contribué à la idée, ma conception, mon marketing aussi. Oui, vraiment, je suis l'homme le plus heureux, hein, parce que contribution dans l'AI, ils ont au moins à 40%. Voilà. Dans ma Camboyo, je suis son manager d'abord et un bon conseiller. Ouais. Donc, frère dans l'AI Oyo, Rive Ekono, le maréchal, Otobengi, le king de Kimakuta, les artistes et musiciens, il y a bandi musique il est loté. Et à jeune il y a bimaka na 23 ans. Na 23 ans déjà. Bona youth. Wananga. Na 23 ans déjà. Après papa Wemba na Nyarkos basalaki proclamation. Il y a qui kobima. Asali c'est bon oyo batutu bayebi jeune élégant. Voilà, j'ai mon appelé Cartonaki. Et du coup, Akenaki, tant à Moni Bongo, Maïli, tellement que c'est un intellectuel. Akenaki, comme ça, la musique, on va bien musique à Mindele, world music. Akenaki, comme ça, l'ango. Il a passé au moins 7 ans à la musique. Alors, tant à Zongi, à la demande de la communauté, Pamoni Papa Wemba Koufi, Emene à Koufi, les grands Mombé, le cerveau Signakos à Koufi, la monnaie qui est remplaçant valable les aïe. Pourquoi? Parce que Banzembo Oya à Salaka, Natang Ouana, Bilamba Onde Tola Tagalelo. Bilamani pour ne pas préciser. Bayuji, Baïsé Miyake, voilà, donc ils aïe. Oyakos à Yimbaka, Bagrifo sur le Tola Tango sur les dernier griffe à Nyakos, au Batazaï Kolata, Zaki Marité François Jigbo. Après, c'est fini. Donc, s'il est là. Et je vais évoluer dans les news manager naïe, aux a bouche autorisée à Maréchal Rive Ekono. Banabo Missy Single, ça fait plus ou moins 2 semaines. Ils ont marché dans côté communauté congolaise. Ils ont retourné Boju déjà. Côté communauté congolaise, ça marche bien. Côté Penamito, Bato Côté Bapane. Bato Penda, Bato Pebele, Bazo Bengangaï. Voilà. Non, je les connais, ça fait longtemps. Pour yo neno tikiba mission son dimiga ke Rive Ekono d'abord on a dit Rive Ekono parce que il est intelligent à Mayele et puis bon ba ozaina ba Mayele te. Nani? Ba mission zaina. Non. Ba monsieur Souana Bayaki ce sont des parvenus. Ozo comprendre des parvenus, ça dit motoyo Azaki na rêve na un jour à Komamoto. Voilà, mais na bongo na ye, na kaboche na ye aza maïle mingiti. Ozo comprendre. Moutako il a même faux conseil à accepter yango. Mais tandis qu'avec Rive Ekono, je me sens comme un petit poisson dans l'eau parce que ba idée nanga. Il y a ba nigno sur na vanda 40 ans, j'étais à côté de Papa Wemba, j'étais à côté de Kester Emenea, j'étais à côté de Jibin Piana, j'étais à côté de Fali Poupa qui est mon neveu, Ferré, Bourrompela, je crois moi on a battu. Sauf Kofi Olomide. Kofi Olomide c'est un frère. Je l'ai connu à Yaka na Molokai. Et parfois ça il y a des difficultés au quota. Mais nga comme nazalaki moi na Yalemba. Ceux qui ont moni ba notable ba coûte ici et surtout les 3 là-bas ils ont sentir y était vient biso Pecho Wangongo vient nani Julmen mona india lokola ngai aujourd'hui vient isasi bazaki penza ko sentir y était ozomona bazaki non esprit moko ya mais toi avant c'est nga tunika ko faire vite fait ce qui est pour so sala naï nazala naï. On se connaît, tout ce là voilà, donc c'est un ami, hein. Voilà. Mais ma carrière, non. J'étais déjà avec Papa Wemba, donc je ne pouvais pas changer. Toi, c'est ce qu'on a minute, tu vas retenir au travail de Rive Ekono. Je suis avec Rive Ekono, je suis son manager,
Je l'aime parce que c'est un gars qui est intelligent, un bosseur, un grand compositeur, et puis aza na ba idée. Ozomona, ngana tuza jamais na eloko mobo to yokana te donc oya koloba, ngana analyser yango na zungsele et c'est bon. Quant à album single botebimi, album na bimité. Mais nazo senga toujours na bandeko l'amateur de la bonne musique pas consommer single one après va consommer album. Voilà. Merci merci Tobi qui est bon projet BD ba internet bana possible retenir après projet au bozo bimisanzembo o akanisi ba grand prix lokola ba papa Wemba ba King Kester mené akanisi lokola Nyarkos Mombele après titre ni sous ba congolais ba kozela. Bon na zomwa tom la i place wana au moni le maréchal Rivekono, c'est vraiment les remplaçants valables des cerveaux Nyarkos. Ah, VH, tu as la TV. Non, je suis vérité. Remplaçant valable. Remplaçant valable. Tout le monde mauvais Nyarkos à ça là, vérifié. Tu es sûr. Au moins, il va te belé. Comment il y a des camani moi, j'ai été ici en Europe. J'ai grandi ici en Europe. Et surtout, dans le quartier de Zanganayo. Nyarkos venait chez moi. Malgré que Nazaki petit n'a été pourquoi Boyoka n'a pas entre Nana été. Ça veut entre tout ça boutou na moi. On a pas na quatre oui bika. Aucun azo kende. Zela beaucoup. Aucun azo teka ba système. Ba bangi na ye bon donc voilà tout kokokai ko sangana te donc amuna ki petit personne a pensé le kwana olinga na été. Mais est-il que na kati chambre na ngai. Chambre on est chambre oye salaki lelo yo batu yoso. Pas commandé tout ça, la chambre 306. Et ça départ. Rue d'Aviel, numéro 31. Métro d'Aviel. Pardon, métro dans le parage. Rue d'Aviel 31. Troisième étage, chambre 306. Et ça qui chambre. Pour nous dire déjà, nous avons fait un peu de accepter que les artistes et musiciens, ils sont Benz aussi, Boziana. Tant que nous sommes Sandou Koti. Afeta on a gagné la chambre wana. Bon chambre na yo. Oui. Ça chambre na adresse na yo. Adresse na. Mais mise belé bon on va na bango. Bazai ko vanda te ba yaka ko passer temps parce que bato ya bazo simba mbongo bazai. À part Nyarkos na ni susu. Nyarkos ça ko yana ba masolo na ye. Azo pesa ba petit na bazo va nanga. Jilembala Umberto Chéri Masele Jilembala oyebie. Umberto oyebie omona kana château je vais ba ko benga monsieur Dior bazaki nanga engala nazaki muto abuku mais to vanda ngana bango parce que ils étaient très importants ba fana parce que omoni na homme ya ba étudiant policier akotaka te et il y avait moins de vendre bandunda na bango sans que ba toucher bango alors ngape na acceptaki parce que bazo sunga ngape moi qui tendi moi ni tabu soit katelo là ou pepe qui tendi là. Vous comprenez? Et on peut loyer peut contribuer. Voilà, c'est là que l'artiste et musicien Nyonso, je dis Nyonso, Papa Wemba, Benz Bozi Boziana, King Kester et les autres, Natango Wana les années 80, Bazoya Wana na foyer à glacière et pas na Salaki. Bana poto akabaso qui était à Kosité. Voilà. Voilà. Au Kosité après projet Oyo, il y a single Ochobima, Maréchal Rivekono, projet Nissu Tozela. Rivekono azaba projet ebele. Sikoyo tozana nzembo ya Bigantsumbu. Topesi mbote Bigantsumbu grand prêtre na kata bien. Azotonga Bigantsumbu Tokos. Tozasko clip na yende ezo salama une partie c'est ça. Oh déjà clip à Bigantsumbu salama. Et salami déjà une partie en Suisse. Voilà. Une partie ezo ko salama na Paris parce que où est la capitale de la mode. Et puis nzembo na ye nzembo bilamba donc il faut aya awa asangana na ba prêtre mais bata Suisse ba on dirait beaucoup boto la bango Rivekono nazoka nazoyi ba appel ba bengi ba bino ba ya sous Suisse ba ya sous parité ba lingi makam na bango to les na Suisse mais bité wana yozo tango yo komisa Paris ba otala biso bata Suisse ba otala ndo to sala émission VH oyebita to zaki na kini mutu yo salo ba voir Paris et mourir. Vous comprenez? Si le loba la moitié, na kini loba ni toki va en Suisse. Ah ouais.
akoyi soki ata tova en Suisse mais toleka Paris navanda ata 3 mois ozo comprendre bato batala biso bacompagne donc omoni clip abika nsumbu so esalemi sikoyo na Paris te tocalcule yango te te baocalcule yango problème eza te mais orchestre arrive à nsumbu ebandi awa yarive kono ebandi awa bango baoyebisanga orchestre ebandi na Suisse bino bokomo oyebisa yango neti makambo na bino non on n'est pas là pour détailler orchestre arrive kono ezali orchestre ya France banda bomwana na ye asalaki banzembo kaka awa na France bamisio bakompagnaka ye bavandaka na France manager na ye qui suis-je Achama Voto navandaka na France Paris. Plus précisément na Paris ozomona okoki koloba te ke je suis le pape sans ovanda na Vatican defate omoni donc Rive Kono ne peut pas s'en passer de Paris parce que Paris n'est pas na ye epai mokili ekondima ye omoni Suisse ya mboka ya babanke ozo comprendre mais Paris eza mboka ya ambiance à gogo ozo comprendre Rive Kono on fait des comptes un jour ako s'installer na Paris pour carrière na ye eza carrière en solo etambola bi fois ya awa ozo comprendre mais ako garder toutefois identité na ye en tant que Suisse bana Suisse pe bayaka Paris c'est je crois 3 heures baye na bango baza na bami na bango bana bambungu na bango baleka ba hotel bavandi bakutani na Rive Kono donc Rive Kono aza artiste international oyo ke il faut siéger awa bayoki bana Suisse bayoki après on dit il y a Big Ntsumbu nzembo Big Ntsumbu déjà yoki ngo bien rien nzembo eza kano eza rumba eza mwa show eza pe rumba eza na kati rumba eza na kati pe show eza na kati parce que basaper baza na kati bayimbi basaper à Paris bakota na clip tout dépendra ya oyo bakolinga oyo balingi te basaper batoda awa epele tumba na relation na basaper à Paris presque ba relation na ba oui yokana bisa yo na ba trésor ngando ouais batono tangi baza proche ya zemi bilamba baza ba camarade na ye mais au cas où baseneti baboy côté ne basalaki na Lyon il y a des sapeurs mususu bayebana te bobimisa bonjour tokobimisa bango mokolo wana mpe akobimisa bilamba ya 2 fois te ozo comprendre donc je le dis je le répète nga naza sous sapeur te nakoma na ron banoble banini voilà différence titokozwa entre acheteur na sapeur na moto asombaka bilamba est ce qu'il y a des différences na moto ndeti biso tokenda biso kaka tosombi elamba nake nasombi mwa discoret to douve moi la nouvelle collection pire vie mon bière de lix tokos douve moi mwa discoret do na tia na kati na mwa Bill Tornade na tia na ra likolo mpona boba malili so na moto abengi sapeur na biso bacheteur est ce qu'il y a différence il n'y a pas de différence un acheteur et un sapeur soko oza sapeur osombi bilamba te okoma sapeur nini nakopesa exemple ya ngai moko naza kokende classe awa nalataka bajene banini oza comprendre nazaki inaperçu naoleka bongo mais ntango nakomi koyeba bilamba nakomi kosomba bilamba nakomi remarquable mwa mondele atemisinga tosali foto nabandi komiyeba soki osombi bilamba te okotikala kozala sapeur te wana ya motema mabe bana wana lokwa ba trésor ngando je prends par exemple mais bana wana VHA aza quand même grand garçon père bana baza bana pas na ngai moi j'ai la soixantaine mais langage wana lobi bana wana ba jeune wana ninga mabe te ba jeune wana yo kana bandeko na ngai wana ba petit na ngai wana bana kasi bana na yo wana ndi bana na ngai wana bana na il faut obetela bango mabo lingala eza moi compliqué il faut obetela bango maboko il faut obetela bango maboko important wana Nyarkos akei bango bakei keser akei bato aza kolobela bilamba au moins aujourd'hui
toza fier ke bana wana babimi bagene wana babimi aujourd'hui bazokota baboutique tozomona yo okende na bango baboutique bien sûr basombaka soki bakosaka yo moto koyebisanga mpo basombaka bacyril ve na ngai za baminga papa français père bafrançais basombaka bapatrick emeka basombaka Jansi Mayasi force à Italie basombaka mais Jansi il y a une question dans les bon dit Jansi Mayasi on dirait dans sa perte à sa acheter il y a sombaka alati mais trésor ngano na sa perte non au moins ni ebele ba ebi Jansi Mayasi te na ngina sur le vérité Jansi Mayasi abima liboso ba onyosto et que sa père ou acheter sa père voilà ozo comprendre hein il faut tobenga nyama na Congo na ye bien sûr Jansi Mayasi azaki déjà ba sa père mais oyebi bino bana ba Congo bozala mwa ba principe moko boye ne tozobanga famille bali ayo moi j'ai découvert Jansi Mayasi au moins une trentaine d'années dans les années 92 le mon jeune garçon moko abeti pe blouson zoleka blouson pas cher ya cher na bani wana petit onami namoni akoti na salon de coiffure mona château d'eau nzoka yaki epai ya mwasi de mama bane bazane wana c'est mama Mayasi c'est là que je connais les petits tango abimi ya yebaki ngai na kombo ba présenter que Achamovoto viens na ngai bani to solo mais il était bien habillé excusez-moi comment mutabi bilamba te nga tozaki na garçon makoma soki colonel kuna na Congo a invité biso na ndako na ye na tango wana les années 92 94 apesa ngai pantalon ya Marité François Gilbo soki mutabi bilamba te akobimisela mani wote pe balata te na tango wana ozomona mais azaki neti komibimisa te vous comprenez omoni système yo na ngo ya kobulone ya tige ebile bayibaki yango awa te temezaki na osakali baba se de salaka ngo biso toyeka innovation yo ye ko rénover yango voilà qui est Mayasi azaki na kati ya bilamba moi si papa m'a qui m'a parlé yaba été très babi mais na yebi petit moko Jansi Mayasi force à Italia alata kamakasi mais petit ngwa liko bimate mais bato bayaka ko saba mbrima wana mwana na likina kolata vous comprenez Papa Wemba qui m'a parlé de lui 6 mois après Papa Wemba qui a fêté 35 ans il a vu la musique à Kinshasa nazaki na Papa Wemba na kin tozaki na répétition il y a 35 ans na place pour mabika ya na Congo aux États-Unis boye du coup nga na vandi le kwa na to bani ya vandi Papa Wemba zaki ko diriger repa ya moni mais moi photo kasi pecho na lobaka na yo yeyote Jansi Mayasi tala ndenga lati c'est kazaki na kati ya sab depuis kala bien sûr ce qui va lobi il y a des sapeurs bayokaka mokili soni bazali ana bilambe belé na amona kanene ko bandati abanga ko caméra il y a aussi des sapeurs le quoi Patrick Mweka ana somona ana somona pa caméra de ombre jaune vous omona mais Jansi Mayasi que je connais ceux qui vous ont filmé il faut boire kelongi vous omona acheter razate tout le monde oya lingi bilamba eleki bilanga na passe bon fait tokende moi vite fait TV Zangonga siko etaki acha movoto siko pena tokom dans étape en pour bato belé ba olanda biso bébé ki no yamba yo Dadi Mamputu vient biso Dadi Mamputu aza PDG ya DMT PDG ya DMT construit na Kinshasa do yimta azotunga banda ko micro na Kinshasa ya construit azo modifier ba pane alors on a biso abe ke to yamba acha movoto ça la clair et puis bref ko kene biso moulayi te question réponse pièce contre pièce fait achat ce qu'on a minute au moins vérité on a simon ba mis sur la vérité il y a on des personnes ça 20 minutes où était que achat movoto plus ou moins des na habité sur la route 40 ans d'expérience et Mama Bilamba ou 50 ans 40 ans d'expérience et Mama Bilamba le lot on a France précisément à Paris banani o ba gagner na makamba ko sumba bilamba ya cher ba olata o ba likana TV vena pesuka 1 minute viko kina biso mulai yo muto accompagner ki bango mais ngai oyebi ke na sala proclamation
le 10 janvier, pendant dans la proclamation, oui, ça fait 4 ans dans la proclamation. Pour l'instant, Batu Oyo, marqué Naï. En 2019, 2020. C'est-à-dire, la proclamation, c'est juste pour 25 ans, c'est juste pour cette année-ci. Bato va marquer 4. Ah, Vétard va combo s'il vous plaît, ce qui combo Kiminga au rappelé. Jean Simaes. Force a été, Jean Simaes qui m'a caméra. Ngali Bato ba yaka na caméra. Somi to mona ninga osomba. Oyo uti kotanga kombo nani? Patrick Meka. Ombre jaune, n'a pas blouson. A gagné. Merci. Mais il y a quelqu'un qui est devant et Marga linga caméra. Voilà. Ombre jaune. Numéro 1. Ombre jaune numéro 1. Oui. Patrick Meka. Na olo yo linga caméra. Oui, o balinga caméra. Patrick Meka linga caméra. Ombre jaune. Numéro 2. Na bato balinga caméra. Simon Kimbangu. Cyril Kina. Wana 2. A gagné. 3e. Oui, puis la caméra. Qu'est-ce qu'on a blouson? On ne peut pas proclamer. Parmi les 4, on a attendu à la banque aux appareils. Nokolando Michuri, Alinga caméra. Alinga caméra. Namona mission était? Alinga ma caméra, mais nanu au invité était. Alinga caméra. Est-ce que mon agité qui a été au sommet de la base Alinga caméra? Nokolando Michuri. Voilà les 4 là. Mais au total, on a 3. Natandi, bon, Alinga caméra, bah, misa tout cas. Bon, ce qui est au lobby. Mais na yoji peut-on a ate wana tozana blouson na yoji tona nikes bayaka na yoji père céleste tona trésor ngando tozana sunana na yoji te yo tangela ngai zeme bilamba kata yela tozana yoji tona na ona moni makoloba na mondialiste yoka na bisayo si s'agit au lobby toke na yoji ya mama ke ngai na bimaka sa père pona zaki na yoji na sala plus de 30 ans na kati ya yoji Sikoyo, pona ngai na ade oyo, numéro 1 za mukulu. Ah, j'y vais musicien. Enfin, au moins mais azu somba. Le mot le pas musicien. Donc sur ce combat ya va saper. Trésor ngando, on a moni. Na bango trésor ngando numéro 1. Numéro 2, Zemi ya Bilamba. Kanta ya lala. Ozomona. Wana yoji. Na yoji. Ni 15 mbala oyo na moni ye alobi na ngai ya na zamingi na Philippe Plein. Oh, ni kala soki Philippe Plein. Ah, na Philippe Plein. Ya lokola nani Simon Kimbangu. Na tangi na bablu. Ya na Muskino. Na kati ya proclamation. Na kotia yene na côté Muskino. Muskino po. Ozomona. Omoni vérité. Omoni poni ba na grand prêtre bango ba osomba lelo mais oyo. Voilà ce que vous avez. Ah Muskino. Ah Muskino. Oui. Muskino ba china monti. Voilà. Bien habillé grand frère. Tango wana ngazaka nango déjà. So oya Muskino neni? Oyo. 96 96. Et ça il a même pour la rater hein. Voilà, il a même pour la rater. Voilà. Ah mais il y a design hein. Mais ça cher. Les cher. Vous montrez les lots c'est bien. Mais ma pièce rare. Ma pièce rare. On va misère. Voilà. Vous montrez. Na so on a 4. Acheter qui on a, beta show, pièce contre pièce ngana ofara avec achat mon photo. Na biso to ko biso tenter la réponse. Les gens encore pièce contre pièce pam to beti. Na betu ba boy pour répondre. Na betu ba boy pour répondre. Ve achat mon photo Koffi Olomide ndeko alemba. Ndeko no pena alemba Koffi Olomide to zo matanga. Oto mone bato nyonso bakende ko participer na matanga na ye ba assister et ba ndaki na kin to mone ba misi ba défiler ayi na poto mais to moni ba tali ba moni achat mon photo za kité na matanga Koffi Olomide. Ba raison ni ko yebisa bana lemba pour to cheka bana lemba bana côté na bino quoi. Ouais, c'est une bonne question, ça mérite une réponse. Koffi Olomide, c'est mon frère. On a grandi ensemble. On a été en Europe ensemble. Sauf que il y a na komi na antipathie na yété. Mais na komi koyoka soni. Vous comprenez? Et puis soni nanga eza justifié. Pona ngara tena kende na mona salizala. Et alokola ngai moko na salizala. Mais tellement ngana bi ko se contrôler. Na ngai tena mona buzuba parce que à partir à Kinshasa. Kolo maman mi akufi, maman Angelica. Déjà, dans mon émission, bah, fille au banani, Venjora, comment il s'appelle? Kissinjora. Oh, Koffi a besoin de bisous dans matanga. Ah, yongo yo banaki. Na mona chango mabe. Mabe wala.
Deuxièmement, naye komona o ba nani ba manda chante ba yaki rambo apesa oka mbote akoti naye ake kobeta scrap. C'était déjà n'importe quoi. Troisièmement, tala ba photo nga na monaki. O esaki ke na boya kokite na banga. Sali ko banga nde juna. Ko banga les jeux tous les na moni ye mutu akufisi mutu. Akufisi mama abengi Kashogi. Chachombala po akabela 20 000. Et on est aquí base via. Akosa base te na tango liwa ya mama na ye. Mukolo mama na ngauti kokufa mama. Mais yo bi kofi ko de biso et c'est kofi ko kabela mutu 20 000 na tango. Na yebe ka ko kaba ote ba kosa la base te na liwa ya mutu. Liwa mutu basala ka feti te. Basala ka pe base te. Wana za mamo ya botiye. Pe o accompagner na carrière na ye. Bien sûr. Vous comprenez? Il y a des choses au ça la blague, na au ça blague te. Nga maman na ngai akufi il y a 6 ans. Même génération na maman ami. Akufi na mbokani. Akufi na kini. Ba miseni ba sister na matanga maman na. Non. Ata makote. Fabi déjà tous en famille a bien. Te pour la bien te. Pour la nyoso ça na musique. Ba musicien. Pour la nyoso ça na musicien. Ba bangote ba ya pété. Ah, voilà. Ba ya quitté, je vous dis et je le répète. Mutu mon côté. Na nyoso ça pour la musique. Il y avait bilamba, soutien, mbongo. Pour contribuer belé la musique na biso. Ata misé monter na rien na ezaki na kini te na province. Non non, na kini. Ah, VH. Na commune. Soko tchetembe. Maman na gava na Canris. Pépinière numéro 12 chez nous. C'est qu'on informé ba ndeko na mission te ba ité peut-être. Na lui hein. Mutu lokola acha. Hein? Excusez-moi na solo vérité. Kota na Facebook. Beta acha mon voto. Ba acha mon voto ma 2200. 2200. Mais ce qu'on beti komba Kofi Olomide. Azana bato alata komo na été ba le 200. Na kosi. Mais nga ce qu'on tchetembe oza Facebook eza wana na eloko no beto komona ba acha mon voto baza 2200. Ya faux. Ya faux. Ya omwenga na tia mon voto. Na bakisi pe pa grande papa Shwegi. Po ezalaki balobaki eza ye. Ata na matoi ba yokaki te. Ka Kinshasa wana. Tant riche, eza peut-être centre. Ya Kinshasa monument. Omoni monument wana ya bati ya mulaye te ma wana. Ndao na biso za na senango. Ba yokaki te. VH, tous les cas, tu comprends les réseaux, pourquoi qui m'attend à te. Tout ce qu'il y a des bilots, répondez bien vite fait ça, bien sûr, comme d'autres, ce qu'il y a des bords, ça là, bas fanatique, bien bien des bords. VH, Bozi Boziana, grand-père Bozi Boziana, ndekona frère non, à ça là qui futur na Ferregola a boy ko ça la clip. A yembi mais a boy ko ça la clip a pesi ba raison eza valable vis-à-vis artiste ndekona ou abi invité qui l'ertune to ko retenir na art wana vi Bozi Boziana donc azo et ça li suka na pasi na ibiti na auto yambi kana kichuvandi. Donc au sens bina mu kolo na pasi au le kapesi ba art wana to ba comportement na o deuxième artiste au Ferregola agir bon du boss ça pas Kofi Olomide mais pas Kofi faire à se défendre qui à lobby Kofi akati ba dédicace né on peut qui kanda ayaki na clipté mais pas Bozi na ba dédicace né ezali zembo yembi bien mais na jour à clip grand-père Epsingabi premier jour a été ba bengi azu téléphone te après azu téléphone ay ba luka deuxième jour ba luki deuxième jour pe ayete à s'expliquer te ni message ni appel na ye na kata Kinshasa en tout cas Bozi na cause des milliers bon defa Ferregola mais peut sur cause na discours ni auto retenir ils a participé mawa au moins Benz Bozi na azali parmi ba grand artiste ya mboka na biso bien sûr ba défendre carrière na bango malgré betaki musique tango na biso na mitia po na génération na bango ezaki musique ya succès ezaki ya mbongo te mais Benz Bozi na azaki pe mayele na tango wana azaki pe kotonga bien sûr aza musicien ya liboso biso ya congolais to bosana te ayaka poto na génération ya biso avant même ba Kofi Olomide ba Papa Wemba Bozi ayaki poto awa
na père Bifalo na minzoto oyo c'est-à-dire faut topesa respect jibin pia na lobby respectons les gars qui ont vécu. Comportement ya faire egola na sepeli na yango te aza petionga na lingaka mingi à cause de sa voix, à cause de sa taciturne na lingaka ye. Il est parmi les grands chanteurs du moment. Donc on va même le meilleur chanteur du moment. Mais très prochainement, on peut se conseil. Il va respecter Mikolo Bayaya. Pour la carrière n'est que bien. Pour Mikolo, ce qui va l'obélio. Et que ça qui carrière n'est capotée. Parce que dans la Bible, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tant que Mikolo va comme Mikolo là, au moins na kama kama yezo kende bien te omoni napesha mo exemple mukuse papa wemba bato papa ba bebisa ba to bana firenzo balandaka ye sauf Acha oyoka yango pourquoi baloba ndenge wana nasaki toujours papa wemba mo photo yaka na passeport na yo opesa manager tozokende na yo Angola na 91 91 andimi moi sinanga wuti ko bota j'avais un bébé à la maison mais na bisi moi si na ko décliner appel à papa Wembate alors que je pouvais aussi refuser ozomona nous comme collé lumbaka solo mais lobaka par vérité, Ferregola doit changer son comportement vis-à-vis de ses aînés. C'est pas propre. Tant que ça la bonne. À cause ça, puis sur son dengue wana, yo qu'est-ce qu'on a sepé là inango. Na landa qui mission wana, na sepé là quitté. Et ça là inga mawa. Et lobby nango, na Château Rouge, na oleka en face à Zola, na moni grand-père. Pato moni na pe simbote avec tout le respect. Ça aîné Yaya doit faire gola akeba maloba mikolo esukaka mabe azonga asolana viena Benz Boziana asolana viena ye Kofi Olomide asolana viena ye les formateurs des idoles comment il s'appelle Werason bakosokola maboko batiki a s'envoler. Aujourd'hui, à place où je suis bati au mérito zalame bati au cal. Oui, pourquoi bati au calté? Oui, pourquoi bati au calté? Mais VHA, pour tout comme on a souka, chose en conseil, stratégie ni au copé ça fait rigoler pas rattraper, pour le connaître salir et peut imaginer des voix fanatiques, des voix moni bozi bozi dans un répertoire même il y a prêtre dans téléphone. Dans un répertoire même il y a battu ni belé ou msuba otali mukolo zo lelale ke simbisi neti mo touche toujours na sens wana neti yo acha mo voto vani mo trop na musique na biso faire pas rattraper le kona ko sa neti ni idée oni to ko pesa omoni na vana na Angleterre et pas en anglais soka salo mabe balo tu absorber à ceux qui wana am sorry a sengi pardon akende asena buti ko lo basenga bayane la TV ou bien les kana na manda non téléphone pourquoi la TV ah ben grand-père limbisa na ali ki na ona bunga kinzela c'est tout les Rambo viennent na limbisa musa na biso eza monde moko impitoyable la musique c'est un monde à part mabizu salama et belé na zo batinate pourquoi les musiciens congolais ils sont comme ça au mona awa oya komi akepe sanzimwe pas Florent Pagny yimbinzembwana mais guerre ezate entre bango mais et pas na biso et comme le quoi vite na imana. Merci V Achama voto pour na respect à RPA rendez-vous na biso to comme na souka émission na biso merci ba tout balandi biso merci na roi bilamba na Angola Mandela Weston ba tout na Angola wala na biso on dit non soit na garçon ya yodo ba tout boza ibele bana Angola wa tanda biso to to kabona to bandeke émission na beauté to terminer on a beauté V Achama voto so rosa lelo est-ce que au concept ba jeune lelo na mokilo lelo au conseiller jeunesse congolaise au bano bazoué na balanda ba musicien
basala nzela oyo osala est ce que okoconseille bato mpe balala na nzela olanda to nzela oyo eza nzela ya pasi? Merci, nangi napesa yo mwa ide moke mpo naza manager ya Rive Kono, je vais parler un tout petit peu. Fan ya Rive Kono bazala mwa to na bango. Rive Kono akoya awa na Paris kocontinue album mpe kosala baclip etikali. Ça sert à rien ya koloba otala mouvement bandaki akibino na société Rive alobi nayebisa bango boye en tant que manager azokoya s'installer pour un certain moment, pour un certain temps, pour continuer les 7 chansons au Etikali. Parce que l'album a 10 chansons. Après, on a un voyage, on a invité, on a invité un peu partout. Au début, l'album est cartonné aux États-Unis. On a une chaîne câblée aux États-Unis, chaîne au Tchèque. Et le musique, il y a Black. Nzembo et ça les 2 200 000 vues. C'est-à-dire ils ont une bonne voix et après tout au tamboula. Et puis ngai, je crois si Dieu le veut, en décembre, à outil nanga lisukane ngai pour Angola na kende ko s'occuper na eloko ya tongela ba orphelin oya tongela ba orphelin donc nous continuer côté la misala na onde que évoluer. Et après, on a tourné, il y a 3 pays, les 2 Congo, plus l'Angola. Et puis, Togo Sukisa, à cause de la mausolée, il y a Nyakos. Réponse, tu as motivé les jeunes dans Nzela, na Yuto, et ça, dans la Sindemi. Non. Au moins, c'était ce qui c'est Gumbami. Hein, frère? C'était ce qui c'est Gumbami. Et ça passe pour Botombola Molissus. Excuse-moi. Petit wana. Petit wakola na difficulté à kosakanate, ils n'ont pas d'éducation. Moi, j'ai été bel et bien éduqué. Je suis d'abord un intellectuel. Malgré ceux qui dans Zolanda m'envoient musique, parce qu'ils ont un katia makila nangai. Mais, nayebi le respect de soi. Nayebi ko respecter mutu. Nayebi ko zo mutu yo son valeur. Nga na oto yebanaki yozaki na Luanda na Angola nga na uta poto mais nazaki toujours ko respecter yo sobi na to ça l'émission c'est moi qui venais vers toi yo za ko lukanga to manga mona lati ba costume nanga na ba muya na ye ko lukayo voilà ba petit wana baza banzeto ese gumbami moya ko éduquer bango ete tala batu momba basala école mobimba bakende na zamba pona ko yekola ndeni bakofinga bato ozo comprendre oko éduquer di pa na mayele te oko rêver oko sokola cerveau na ndenge nini il faut ba wumela na poto ba beta ba quarantaine d'années le kwa biso po cerveau na bango et ba koma ba père baza na no mitu na bango eza na le côté na kati baibika kofinga bafinga kayo mingi bien sûr bafinga kanga kutu mingi kolekanga na papa na ko buta bango pe na zana bana ya mikolo babuta manga na buta mutute na kini na buti bana wa ya Angola na kesukisa na kimukolo mais bafinga kanga pourquoi baibi pa na vanda kate baibi vina ngate baibi pa na buta te mais répondez bango nzela na ezana ba sende to nzela na yo ba jeune ba ko salango. Si tu es bien éduqué, tu peux faire. Au salango. Voilà, merci. Tu fais la champagne pour honneur na yo sali biso na plateau na biso pour ils ont sans alcool. Merci. Merci. Voilà. Et on remet vers s'il vous plaît. Voilà. Chichi, c'est voilà. Le studio est message pour moderniser la musique na bino apisi. Rive bandeko o balingi musique ya Parisha Rive Kono. Bozala précité. Tout ça là kaka single moko bimi et cartonné aux États-Unis et cartonné en Europe, en Afrique. Batala ngwapi pour trouver une chose. Batala ngona Maréchal Rive Kono TV. Babeti Maréchal Rive Kono TV ba otala yango. Soit te pas na ngaya cha mo photo ba otala yango. Merci. Merci. Merci à vous.
grâce Mbizi la section la maman de Rachel tout ça va puis eh mais tout ça la vie neuf Saint-Georges et pas hier mon boss pas bien la vie neuf Saint-Georges boss azaka moko veut dire salon de coiffure azaka moko restaurant pe azaka moko chez qui chez lui-même le boss pas donc boss des boss et Amédée Iloko boss nakacha vie neuf Saint-Georges veut dire a fongola salon nae et puis a fongola na restaurant donc toye na salon to kati su ki ndeto ko kati su ngana Rachel to kati su ki to sali na poto koti kaka na restaurant de kangami kaka donc et ça na 7 rue de Paris dans la ville neuf Saint-Georges 2 minutes kaka pamba na gare oko gare no pe na gare oyi no pe kana makonet ngana gare na kan moi bem na ngaka na gare toye na makolo ake eza kitoko makasi eza bongo te migenema eza bongo donc ake ba oya mabato kitoko eza très propre eza te lokola ba restaurant parce que ezaka OK la restaurant ba senga ça va éviter peut-être on se retrouver pas ya boss olingo benga numéro de téléphone pour toutes vos réservations ba vi champagne eza nango prix à bien whisky eza nango na prix ya bien kolia kobanga noté parce que ici c'est la classe et la qualité to yamba artiste ya moi ba yambi nani grâce Mbizi sexy numéro de téléphone 09 52 31 92 04 pour toutes vos réservations Tacos à m'aider les locaux par le boss veut dire azana salon azana restaurant veut dire makamba restaurant na salon veut dire topé c'est na venir Saint-Georges veut dire akanga o ta la grâce Mbizi marqué les buts wow babi boss azaka moko veut dire tolie kolia kitoko na restaurant olé kitoko veut dire ake kitoko wapi champagne moins cher whisky moins cher kolia moins cher mais eza propre c'est la classe bakata asuki awapi donner grâce Mbizi la sexy veut dire toye a on a Rachel to kati suki to silisi toke na restaurant tout ça ni tolie tout ça ni to mi kitoko et pas moko babi boss musique ambiance kitoko eza bongo te migenema Tacos